du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Salut, 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 bienvenue dans votre émission Vérité en face. Nakati ya site Nabino, la voix du peuple, Oyabine, Vincent Chiluizi, et toi de la presse, c'est chers amis internautes, je commence à vous dire merci, merci vraiment à travers le monde, bandeko tout, boza branché, na kolanda, émission Oyo, Vérité en face à travers le monde. En tout cas, merci. Merci parce que toujours continuer qu'on y appelle à travers le monde en tout moment. Numéro d'ambition à la tranquillité pour apporter prendre de vie Nabino, pour nous apporter conseil, pour nous vraiment, nous sentons vraiment que vous êtes là, branchés. Merci Nabandeko tout, vous partager mission. Oh, merci Nabandeko tout, vous avez Nabino, vous avez témoignage de belé, vous sous, vous là la tiba 3h du matin, tiba 4h du matin pour nous la vérité en face. Merci vraiment Bandeko tout. Lelo, Tuelibino épisode Yassika, Nakati ya émission Oyo, Masolo qui toko Tuelibino Lelo, c'est rester branché dans cette émission et retrouvons-nous juste après cet élément. Merci. Oui, chers amis internautes, comme on le dit toujours, Vérité en face, c'est une émission télé-réalité. Oyo to zako sunga batu. Oyo bazoya na ba problème na bango d'abord na plateau na biso et puis to zako sunga bandeko oyo bazako tala ngo bino bato bozo tala ngo parce que oyo ezokomela baninga na émission oyo certainement ezokomela pe déjà batu belé bakoka ko zo décision à bien té. Bakoka ko pardonner mais grâce à l'émission Oyo, pardon est comme facile, réconciliation est comme facile, harmonie est zongi na ba foyer, paix est zongi na ba foyer et tous on sera le coup na nzambe Oyo apesa ibiso maele ya rosala émission Oyo pour que édifier peuple na peuple ya nzambe Oyo dispersé à travers le monde, plus précisément africain congolais parce que émission ezali diffusé dans l'ingala. Rien n'empêche, toujours toujours partenaire qui peut aider biso pour que tout traduire émission oyo, tout ça lango ne toujours baloro dans la karaoké dans biso toujours ba et malobezo manassé anglais tout français, ce n'est que des moyens qui nous manquent peu pour que tout commission à niveau là, mais avec le temps on a dit que batu amité mamala barumo na pona kosunga émission oyo. Oyo est plus important dans émission Vérité en face ezali conseil oyo zo tirer dans émission oyo. Bapel les kebele ezaboyo ezasugi nini totika na biso ko lexangonga na koluka ko basugi nini eza plus important pour na bino bota émission eza ko tirer conseil na bakambo ezo leka na plateau na biso parce que ko komela yo et ko komela ndeko na yo. Parce que dans l'émission, on a recevoir appel tous les jours, nini batu bazo ba solution kaka na émission oyo. À part bato ba na plateau na biso. Et deuxième élément na ngana souligner avant to banda problème auto za ngolelo, c'est que soki bo moni to sali émission et que et ceux qui à la queue, ceux qui na suspense et que bo moni biso to pesibino na no suitité, dites-vous que non notre remis na solution soukate parce que et ça va problème au boy facilité au bureau si ça ra maman au non. Donc so bo moni biso to bouni na plateau to kokité, to na bino to recevoir après. Donc so bo moni biso na te répondre c'est que ezana na cour et autres aussi lisa to au pesabino conterani mais autres aussi licité et ça toujours na suspense mais laisse-moi vous dire pour un problème il y a pasteur nani Kaluji comme les agisu nani la fille Brenda pour un pasteur, rassurez-vous, on a fait l'essentiel. Moi, si un pasteur Azati Lolanda, quoi, bimate, et pareil à Brenda, qui vraiment les devants, problème, moi, en tout cas, qui m'est content, et au monde, ma camine, des cas qui, moi, le bango, tia, ça, ma camona, parents, ma camona, qui humiliation pour la famille, et en tout cas, qui mes alliés, et ma pasteur, parce que Bissot, il y a un souci à mon pasteur, Azanandaku, et qui mes alliés, vraiment, en résumé, autour de ça, mais oui, il y a dans les
les autres émissions to raté ko pesabino ba suite et lelo si tout va bien to ya Diva Mama Diva fala ya déjà une émission yo parce que ba to benga bo bisanga bo mona ki mes séries qui me bino ba ki plus na besoin au monde Mama Diva to sola ki na ye to sola na isunga razana nzela zoya donc ceux to bani déjà problème to zoya tana suka bon bo yeba point de vue na ye remerciement na ye pour na makamnenge et si di bongo koleka. Tout se retrouver juste après cet élément pour démarrer du solo Toza en Lelo. Merci. Oui, cher ami internaute, dans la Kaibino que Tobandoro et la Madame Diva avant que tu traites problème au Toza en donc juste étant à Saline Noana à Komaki déjà. Donc tout Solana et Mouké, je sais que Batu Belé, tu as mal qui m'est sur dernièrement, mais Batu Belé, Basenga Kinga, Basenga Bi, Moto affecté qui bango makasi, Moto a touché qui bango, Moto a memisa qui bango passe na moté Maizaki Mama Diva. Et de tout cela qui n'a même ça qui s'engage pas Madame Diva de aïlelo pour se présenter copier sa mode koloba un mot par rapport à n'engue makamunyo so et les kaki déjà mes séries capissé déjà conclusion mais tout le rapito comme Madame Diva. Bonjour Madame Diva. Bonjour monsieur Vincent. Bote na bande konyo so tout là na pesi mbote na batu nyonso tu kati mangala motema de tu mangala na pesi ba mbote belé obombala no bandeko basunga kiyo Madame Diva to yambaki meseric dernière émission passée a expliqué ki biso nini ki mezongi na kati ya foyer mais bat banga bat batuna nga babi babisi na tuna yo nini ezongi seki motema no sima alors que ozwaki déjà décision que okoki susu ko zonga na papa Erikité. Merci d'abord. Quand tu autoloba, qui n'a soit qui décision en Eric vraiment non ti ko zonga na été. Mais Nathalie na moni ki mibali nyonso na mibali mobala ya sikazanité. Hein? Mobala sikazate ba tu bazala ba ko pokinde moko. Na ba conseil ba to pesa kingai ba poster. En tout cas na yamba conseil na bango pe Natala ki na biti. Eric azamba na ngai. Na tout ça monter massima tout beaucoup là-bas na biso c'est un peu ça. Eric Haza mobali mibali no swazan ndenge mo mais ceux qui ba déjà mobali swazan ndenge moko fallait car déjà na début wana aussi ça va likamomba la moko. Bon et bandena nous ndena yambaki problème wana ezaki makasi vraiment hein? Donc ko supporter ngote yango moi na zwaki décision wana na ya na bimise mokile mona ye et ba mabeni o ya salingai mabe mobile na nga sali moi sine Diva yona ngaki na bimission na miso batu ba comprendre pona bikende na sali bongo mbala sima tamso so o bandila ngoti souté o bandila tepo mokile se yebi ata se ba mone quelque part ba ke non garçon on est rekit o moi sine Diva linga na Facebook tamso so okaso yone reko kama ngozonge lisusu ateyami bandela ngo yozo tinda ba mama tu mibala ba zokosa ba bayana ba mibala vérité en face na tindi bango te mais émission ezama bien ça bien na tindi bango te mais ngana saki yango tellement na yoket ma passe ma cache ndina baki non na binise les kakande les kaiwana vraiment na bandeko ba ota l'émission oyo okoyebisa bango nini pour la vérité en face en général. Pour l'émission, bateau la émission oyo. En tout cas, dans l'ensemble, en tout cas, émission oyo. Et ça pour la bisogno, c'est émission ça n'engo bien. Et ça bientôt on a musique hein. Toi on a musique tam sous oyo ka Sony, mais dans l'ensemble en tout cas émission oyo ça bien. Somme ko na problème na yo et tungi si yo. Tam sous ozu ba choc attaque ba choc bolingo te mbo ça ka ebele. Émission oyo ça n'engo ça pour na mutu nyonso tout. Oza libre au contacter kaka innocent Vincent pardon libisangai yambo bosola bien. Voilà. Merci Mama Diva pour un mot nayo et puis merci pour un cadeau tout ça qui mais ils ont la bande de belé oyo ba sunga kiyo et pour ozwa décision malamu et puis ils ont la bande de mususu pe ba benga nga ba bando senga numéro na téléphone en tout cas na sali kando bisenga olinga gité na pesa numéro de téléphone mais lelo moi ça la bango plaisir comme les camarades aussi comme non asuka et si boyoka na bino moi numéro de téléphone et au ça la bien pour ba tout pe ba continuer sous ko sunga bino na ba conseil.
Ok, merci. Na bandino na bandeko ba sungenga na ba conseil. En tout cas, na yambe ba conseil na bino. Neti grande sœur na France, kati mangala motema de tout mangala. Conseil en tout cas yana yamba kiango. Fleur nzungu conseil na yo bisenga bovana mobali no boko la mwana. En tout cas na yamba kiango merci na bino nyonso tout. Et en plus nena bakse susu ndo binga pona numéro de contact nanga. Na bato aza pour ça ba conseiller diva. Numéro nangezali 090 48 54 416. Et ça numéro non c'est là pour le moment awa parce que naza makamo non sala so na sisi nde no zonga ngai place na vandaka. On a pour ça conseiller nga numéro ngwana. En tout cas ko hésiter te benga nga pesa nga conseil à bien diva o yamane conseil na. Voilà. Et papa Eric ça va? Ça va en forme. On va voir papa bala ngai. Et mais kasko ya Rihanna, salini pona Rihanna. OK. Que Rihanna eza ngo simple. Rihanna Zanae. Azonga déjà avec ça. Oui, il y a sa zonga qui a continué sa vie nae, mais moi nana sa makila mobile nanga, makila moi nanga pe. Aza moi na biso to bokolae. Yo batba mi tungsa bango te ki Rihanna mutam su mobile atiki na zemi. Biso kuna na poto to vivara aux à l'aise na zemi nae. Ba zo en charge. Ba soutenir ye makasi. Toi différent na bato ba vivara. Ba sa zemi ba za na RDC. Biso vraiment en tout cas kuna pas de souci. Et mais Rihanna na Eric vraiment copie ici. Titi, on va finir ça. Relation zati. Merci vraiment. Na ebite so bosani mutumo pesa mbote. Na pesa mbote kaka na trésor ndeke. Ba mbote ne bile diva salve yo, ba mbote bile Rosine Nzungu, hein? Et bi penduza awa, ba mbote bile ya mwana binoto, biso mbote bile. Binoto Rosine nani diva pesi bino ba mbote bile, cher ami internaute sikoyo, to démarrer ma mbote lelo. Merci par vous. Chers amis internautes, on a beaucoup de la publicité à la maison d'habillement LZN World of London. Il y a un Patrick Lomenge, Maman Lisiane. Les lots, vérité en face, tu as mis des sous problème. Comme je vous l'ai dit, que l'émission de Tonarango, ce qui a problème est, tu as raté une journée, tu tournes la vérité en face. Non, ce qui problème est, tu as raté programmer une mission pour que tout ça l'envoie alors qu'ils auraient pu faciliter. Et ça, moi aussi, une fille étudiante, elle a bien un téléphone, elle a dit non, elle a dit tout bonjour, mais c'est Vincent, oui, c'est Vincent. Non, on a un problème au boyer, camarade en Belgique, mutu apesi un numéro na yo, et puis atteindre un lien émission mo boter ko sala. Na ça un problème au boyer, problème ko na zo yebate na ko procéder en ni na zagi na quatre équations. Maintenant, dans la mission na yo vérité en face, na moni que c'est mission moko pas comme les autres. Surtout le ko intéressé qui nga na mona ki basali ya nzambe na mission na yo, na mona ba maman, na mona ki vraiment que c'est mission moko et koko sunga la problème na zalango. Je sais que c'est pas facile pour nanga na le kana problème bon na télévision, na ko exposer famille nanga mais et le que bening eza kameza na bangi caméra te, na bangi micro na yote mais na sepeli na bateau bazana kati mission na yo. Nazali ici na famille moro naza moi liboso babota biso na petite sœur nanga tout ça na papa na biso tu kotika biso calamité il y a 9 mois passés mais après juste liwa ya papa vérité mo ekobima vérité wana elekeninga vérité wana eza tellement makasi nazo baté na sanini to pesa na rendez-vous comme d'habitude tout monani tout sololi. Et parce qu'avant l'élection on a émission on a talent li comment se trouve sous qui sont rares biso na biso te mais so na monique ezo senga pena passage na ngaba kota makamango nde to yara na émission na monique ezaki vraiment important. Elle s'appelle Tracy aza étudiante toujours y a une émission na biso to yeba simaliwa ya papa li kamuni ne leki na sima par où c'est caméraman na série côté c'est na Tracy. Merci. Oui, cher ami internaute, je suis à moi si Tracy. Bonjour, Bonnie. Bien. Au Vanao. Tu es ambio na émission na biso vérité en face. Tu es ambio donc. Sinon Bonnie, t'as bien. Oui, merci. T'as bien par la grâce de Dieu.
n'explique que wana pour appeler maman Falai et c'est kamoro essayer bana makasi donc à tous ça wapi justement un coin andé na tout ni ba expliquer na côté donc chers amis internautes nous avons vu Tracy to yambi lelo Tracy obenga kinga to solo la ki na psa que zala l'aise zala vraiment posé bato baza awa tous en ba maman tous en ba avocate tous en ba pasteur tous en ba artiste. Et voilà, donc tout ça vraiment bien équipé pour nous conseiller bien. Donc on a vu sur la sécurité à Zawa pour nous assurer moi kimia ils allaient bien. Et Tony Toyeba, oui une émission à Bisso. Ni vraiment si Maliwa papa Ibsa Bisso qu'est-ce qui s'est passé ni n'etindo une émission à Bisso vérité en face. Merci. Et là vraiment époussé ngai Tracy na mingi une émission oyo problème oyo tunisanga onazanango na meka ki mpe ko expliquer ngo ami nanga azana Belgique nde abiseki nga Tracy problème eza na vraiment eza makasi non préféré mingi OK l'émission mona landa mingi ya tonton Vincent a expliquer ki nga pe apesi nga numéro de téléphone on on a benga ki yo o dire tenga kuma ils ont vraiment et ça n'a pas si non qu'on sou que c'est l'autre donc na commis qu'on raisonner vraiment ma casse non qu'on sauter bon na moni excès ko garder en mingi et ko provoquer même si et le mot na vie nga et on a préféré qu'il na awa peut-être l'émission on dit ben c'est nga que donc nyo faisaka bien donc ko bonisi za la pe kimeza kati na biso et on a vraiment pas na yo bon nana ba bon maman abiso na papa abiso babota biso tozaka deux filles na petite sœur nanga papa abiso quand on a expliqué que na téléphone auto kufa ka minute awa totika biso totika kana maman abiso na petite sœur nanga. Et les jours là, non, pas musanda, qu'on saka misa na chambre à biso, na mon camarade de maman langai, hein, ma colonel, avant d'aller en binzo zone, avec autant maman langai, bon solane, camarade na camarade de maman langa, bon solane, yeah, bon, la banane n'a vraiment qu'au tirer tension, t'es na maso na bango. Oyeki ko sa kina ko mako tirer tension na Monique camarade maman biso a posé maman biso question abisie ndenge mobile no kufi boye bongo pona bana bosali nini tono ki pona bana bosali nini na ye vraiment ko donké bango mo mukeno kaso baba bani par là allez na ko maman biso a pesi réponse abisie ke ben pour na bana tema ba yebi na bango eloko te papa bango mbenanga kufi to tika wesa bango eloko te batika la ka bomba za ka bomba yeba eloko te isenga pasi eska nazalaki nabi comment maman ke ba pona biso to yebi eloko te to yeba peka eloko to tika bo eza problème ngo juste eza nini maman bombe la biso donc nga mo vraiment na okuvanda même si petite sœur nanga na bise lote donc na bise même c'est loko donc ya mona nga kaka na vanda kanga mo ba isolé donc on comprend même si na nda ku mikolo nyonso na ko ka suko liate so na raison et ça nga pasi na ko kate ya wana na pa na yo pour kama na nga aibisi nga vraiment ande solution monana o mekempe ko biso solution na problème o nga za pour ça na nga Tracy ezana ba vérité zani vérité en face. Combien émission na biso vérité en face, toye baka comme ça ba vérité oyo ezo déranger, ba problème oyo déranger ba tout le cas ba ndeni to rose na solution. Donc si on a bien compris, on a expliqué qui bien déjà au début que Tracy aza ici na une famille, il y a des enfants, il y a une petite sœur naé, papa na bango tuko kufa calamité, et na simaliwa papa camarade à maman rota la bango aibisi mama makambu ya bana mama ibisi alobi
bana batotiki bango kaka bon comme papa mon petit akufi batika ko ba vérité te totiki bango pe kaka bongo. Est-ce que ça babika bongo makamba bana et pona yo tango ka makamba bana wana tu penses à quoi? Peut-être ça ma héritage ma banini pona yo qu'est-ce que tu penses tant ba tuno makamba bana oka makamba bana pona yo kanisi? Par là vraiment jusqu'à maintenant on comprend de l'autre. On y batté ils pour na héritage tout là, je ne pense pas à ça parce que biloko nyonso au papa biso atika maman kuta se donane na ngote biso nde atika ne biso to comme tu donner na maman nyonso papa atika ngona vraiment akoki compenser même pas na yango. D'abord, parlez-nous un peu de l'état de votre mère, maman Nazarani, vous avez bien la famille, et ça, moi témoignage au comportement maman vis-à-vis à Binoba. Bon, maman Abisso, Nabisso, Azala, bien donc, ceux qui n'ont raisonné Marambo, et ça n'a pas signé. Donc, on a commis ça à ma baie. Donc, maman n'engage. Maman Abisso, Azala bien Abisso ma casse. Donc, on imaginez pas même les locaux. Nous avons bien, tout va très bien. Bon, depuis tout cola, si tu bana tu botama, si tu coliboy, tu donc, et l'eau mon goût à ma bête, tu sais quoi yokate. Oui, ça a que moi pas si bah coco la biso tout le monde a bangoté bah coco ba papa tout le monde a été ba maman tout le monde a été tout yo kaka oui ça la ka moi pas si mais pour na wana tout nyon sur ça les cartes tout ça on a biso bien. Famille à maman puis dans le Lubumbashi n'a pas. Oui, famille maman n'a pas pesé à Lubumbashi. Vraiment donc pour mes awa et mes petites sœurs na yo aibi situation n'ezali. Ayebi loté ndeko tuna bimi na ye awa na yebi CP loté donc ayebi même pas eloko sikaza. Chers amis internautes, nous avons compris la situation. C'est que Tracy azana kati équation. Maman aibisi muninga na ye pona bana tutiki bango kaka bongo. Batiki bango bongo par rapport à nini? Par rapport au héritage, par rapport à conception à bana, par rapport donc Tracy azana ba point d'interrogation. Bisopé à notre réto na binope botal émission na biki beaucoup na point d'interrogation. Menga na olinga tobenga petite sœur na yo parce que situation oyo na ningi peut-être petite sœur no pas à makamso ayebi na olinga vra toke na openande to sola na yo donc ta monique tout ça qui moi ton négligé qui moi le quoi il faut petite sœur noya chers amis internautes donc donnez-nous un peu de temps donc bino bozo la minute temps parce que tozo benga petite sœur na ya awa poto solo la on a nous bisogno sur la ligne présence abonne sur un plateau à pause et ça au cameraman assuré retrouvons-nous juste après après arriver à petite sœur. Merci. Oui, chers amis internautes, nous avons un biso Tracy, nous avons un biso Monique. Bonjour Monique. Bonjour. Boni. Bien. Bisom to bengio donc Tracy n'est pas bien donc tous en moi problème tous en pour ça to solana yo donc et ça cadre moi qu'on a bien speaker parce que la monnaie déjà titit na yo to donc en fait émission na biso oyo ils ali vérité en face to songara ba tout bana ba problème pour ba solution donc Tracy no moni avant ya nga bengio ils en a problème moi s'est passé nanda kuna bino s'il te plaît Tracy on peut la date. Monique, il y a Tracy à Benyo A parce qu'il y a une situation qui se passe dans la Bino. Quelle situation? Très bien dire ça. Tracy, pardon, s'il te plaît. Monique. Respect la paix, ça peut être Tracy, pardon, tellement tout son mandat. Monique. Tracy Azazo. Monique, nga singo vanana. Vanana no yo rano likambo Tracy bengilio. So Monique ezana ngo correctité. Bozu na mnunda ko. Yo vanana no yo rano oni Tracy nga yipsa. OK, ça va.
chers amis internautes, vous voyez que tout ce message est Marambo, donc Monique vraiment n'a comprendre yo, donc n'est au Bengelio, ils a par rapport à n'être très abi, vous avez un problème quoi, ils ont vraiment très délicat, ils sont très sérieux. Tous un problème, mon côté, la famille, tout ça très bien. Qui n'y est pas ma casse, il y a très si pardon, il y a très toujours un dard. Ce moment qui m'a camoué, maman d'Azalaka. Il y a très si toujours un dard. On a bon de la bonne main, ça met toujours un dard. Papa, toi, le problème, problème mes alliés. Problème mes alliés. Yo kananu yo nanu qui nanu tressi à l'obé l'oroté au boy maman boy mais tressi à moi m'kete. On est bien nanga très bien. Na yebi ya nanga bien. Papa yo tim to laksanga ya nanga. Na yebi mais na singo nanu kita yo kananu o tressi nanga ibso na mitso. Et bon to yeba ceux qui tressi dans la poto ceux besoin un problème te na famille. Hein? Tressi Monique wali kinanga. Et izambali boso. Depuis que nous avons mati to code au monde on a benga na ba place à boy ba caméra ba filmer biso c'est la première fois na ba no boy Monique na bi ke passe on na oyoka na bi ke yo po oyoka le principal to na katu mano bati passe on a pas ni tout ça o expliquer tout na tout si ça problème na peut-être pour être so comme ti awa maman ebité. Donc, au Benga Karaboye, na place dans la université, na tigma na osala, ya tresi na komi awa. Problème on les anime. Puis ya tresi. Monique. Au moins si on a pas qui expliquer le problème on a là. Peut-être tu as toujours une solution. Et si la biso kabo peut tu as tous et si le kabo te pas te loter. Monique, et ça n'a pas si. Yo be loter les qui na ngai. Ou bien te loter. Wa ça raison c'est le cas. Les jours là d'abandé ko bongsa les jours on abandé bongsa chambre wana où vous allez être bimaki na bongsa chambre camarade ya maman na ma colonel wazana na mbinzo zone wana ya tala maman wana tanga ko tala maman banjo sola na maman o sola maman atui maman o sikoyo ndeni ni depuis mobile no kufa o ebise bana te lokote abi oui yabisa bango lokote abi bongo pona bango bana bosali ni botiki ka bongo ya totiki ka bongo tellement papa na bango to mazalaki tanga zalaki avec tout le belo côté biso mi bali na maman na papa ba garder ce que ba belo te yo kana no Monique c'est pas ça vraiment allez tango ayebisi maman abimba moko ba yebelo te katini bazana ba zaka bongo ba tikala ko yebelo te bon ba etini bazala wana ce que au juste Monique ezani nga comprendre ki ngote biso to yebelo ko te tito kola to yebelo te to zaka bo problème ngo ezani na ya pesa yeba non Monique baza ba camarade quand tu as sur les camarades na moko boya tresio yebiti être si pardon tous on anda nga an enfant dans la tête tous on anda Monique s'il te plaît est-ce que Monique ni na ba camarade maman na kufela mobile à part maman to ba beti lisolo ki ton papa na bango akufi et puis on sait que papa biso ni mtoto kufa c'est tout Monique pourquoi le comprendre ngate Monique s'il te plaît va non ngana solo no muke Monique s'il te plaît va non nous on va expliquer au calmement peut-être bozo se comprendre bien normalité donc problème mes aboyés Tressi a contacté kinga na ba ina ko bandela représenter mo bande ko bavandi ba maman bavandi awa eza ba maman lokwa ba maman na ko maman na yo wana moni ba bala mibali za ba pasteur et mission au traiter ba problème o eza très délicat ezara différence ezara po eza na ba caméra mais à part caméra eza ba problème auto traitera o l'écoute ya bino peut-être na makasi toujours na ba solution a Tressi a benyo parce que ayokaki problème te eza problème eza mais Tressi la yebi to sala nonda moko Tressi nga bana scam studio scam to anda ku moko yana ngai te yozo bombela ngelo moko ti ngapela bombela ko lo mais siko la mama bombela te lo ti ya Tressi non c'est bien un comportement Monique tango Tressi a lobi ayokaki mama en fait émission yo moni Tressi azangi na posa ko te ke yo ya il a besoin de maman et sa vérité. N'enga na ibsenga habité. Avant que la vérité pas maman, il faut binomi balé parce que les autres concernés yonaï. Donc Tressi azo a comme na ayoka yi maman zo ba makambo ya bana ba bombela bino secret moko boyona na ndekona moi si boye baraté. Yango ayaki a pa linga maman et sa bino vérité mais souci na ezala ka ibsenga bien papa Vincent ce qui na une émission ça pour que bandeko ba pasteur na mon émission na ikamunyo sur ma vérité non sur ma émission et panzangai na bandeko na mamate na Monique te yango na mec na apo
na nyonso toyoka esangisa biso kana suka yango ye na yo lobi ke problème ezate mais Tracy lobi ke ayoka ki mama ya Tracy problème ezate quand ni mama linga biso ya Tracy mama ko bombe la so likam na mtema jamais ya Tracy makambo zongo wapi to papa ton a problème te toujours en ndako biso mo so problème ngo eza akelo bango na ndako biso mo to 600 ka kuna biso ya Tracy to kende pa na komo yoka et mon iso solution zate na problème et so a to trouver solution tenga na zonga na côté na zonga na côté et pour nga moko j'ai bien attendu ça Monique et na yoki ti maman oloba nga moko Tracy na marché monter na yoki ni maman oloba ndi papa bango akufi bongo ba e ba pe lokoté ba otika pe ko yebe lokoté Monique est-ce que you trouver par là où est-ce que papa va t'arrêter au kakiti OK papa a te ya lobi bien te yo peut-être ozo comprendre te ya lobi boye abi camarade mama tuni suko ndenge mobali no akufi bana bosali ndenge nini pona bana atuni mama ndenge mobali na yo akufi nde mama ebise que marambo bana totiki bango ka bon comme papa la bango pe atika de ko isa bango te na kiviva na eti akufi bongo ba otika la pe kaka bongo c'est comme ça nde ya lobi yo suko yo boya ka alors que to yoki no pe mama te. Hein? On est dit maman athée. Être sinon on sait non si c'est comme ça la benga maman kasi. La benga maman. Maman pour lingane y a Tracy vraiment. To ça boy. To ça boy. Il faut to benga maman. Il faut to benga maman. To benga maman. Ya parce que yene mta ko éclaircer bino mi balé ceux qui ont la raison que ça ina ngama quand peut-être abattu mususu de mama zoloba problème ezate so il peut être Tracy mta dans la raison yo ka ki bien to ba pe vérité maman na très bien ya to linga ko ba bêtise aboy ta linga ngo kuté et Tracy na la so bisika bono o ko bino ndenge ni ya Tracy est-ce que yo begi ya zana tranquille biso to yemneni to sala poto comme ça maman a. Hein? Mon équipe est ni n'absolu tout ça là. Tu as besoin juste d'un numéro de téléphone à maman. Tracy, numéro de téléphone à maman. Tu bien à maman. Maman Roya. Moi, puis la besoin tranquille. Tu sais, tu es bien, tu es là maman. Tu as dévoilé nous sur devant caméra na bisoté. Ça va secret na bisoté. Il tout ça là pour tu bien à maman yati ah. Donc Monique sera tranquille. Tracy sera tranquille. Bon puis ça besoin numéro à maman. Tu bien à maman. Cher ami internaute, je pense que bon ça lundi dilemme aux les cas ah. Entre Tracy et petite sœur naïe, petite sœur pour naïe à digérer un mal que maman à l'obagi kamo boye ils ont un peu qu'aucun un peu suspect na relation na bango na quatre famille alors que bango bahebi que ba parents la bango bangwana toujours ba pété ceux qui manquent baba na ngozani jusque là mais moteur au quatre absolu comme oyo ils ont maman na bango nous savons qu'est-ce que nous pouvons faire donc to zoko ta contact na maman to kuta après tant aux maman merci par cher ami internaute Toyambi, bonjour maman. Bonjour maman. Maman bonjour. Bonjour Yaya. Bisom Toyambi donc bisom to bengo. Yaya. Vous savez nini? Maman. Maman zana kimia baza bien. Baza bien. Nini kasi? Te baza bien. Zana kimia. Maman za calme. Bazali bano baza bien basa que l'autre te yoka maman zana kimia maman zo kimia bazana kimia biso to benga kiyo ezana likamo to photo solo mais bazana problème te zana bango yo baza maman bano bango yo baza zana kimia maman zana kimia papa na bimi na tongo na tiki bango bien ndako na tiki bango na problème te ba ko pele ba pomba boy nini te maman zana kimia
to sengi na mama vanda nan pe mam ki fana mama mama la vanda na te yoka mama te yoka te mama moi te baza déjà baza la bango bien mama te yo fanda tata la bango to kufa yanga mona bokola la bango mama malem vanda kasi vanda na expliquer o banani kasi yoka vanda te mama vanda to expliquer mama la ngai mama zala kimia zwa kimia vanda te likamboza te mama likamboza te mama vanda na yo vanda maman Ovanda vraiment sécurité c'était zela maman zela ba changer kiti sécurité ba ila so kiti mususu maman malembe maman Vanda s'il vous plaît Vanda kitso ko Vanda ni kitsa na mutema vraiment chers amis internautes comprenez-nous, nous sommes en plein direct donc maman to benga qui est to pese qui est message moro boy poto benaya on peut pas vous le dire mais c'était pas on comprend maman pourquoi ayekuta boye maman zana kimia na bani nan ko kozongela zéro maman otuna kinga yo obisungo lobi banani boy na la kisho ke bao bavandi ya baninga na ba maman tozana maman avocate tozana ba maman la aza avocate bana ya bana te yoka maman ba yeto o batina na bango na présenter bango nanu yoka mama yoka na se so expliquer yo yoka na se expliquer yo o wana ba pasteur basala nzambe moni misato na ba vandeur na basala nzambe na bande comme soupe ba yotala ba yokwa système baza groupe na bango iskama na baluki makambo te bala baluki makambo te mama ezate bala baluki makambo bala ndi baza na likambo moko baza posa ba yebisa yo baza na posa yo yebisa o sunga bango na vérité moko boy baza nango baza bezo yo yebisa bango vérité moko sko vérité baza posa ba yebisa yo nde to benga ki bango baya po basunga bino na conseil vérité ya nini papa siko ndesi vérité ya nini nazaka mabena bino mamote yoka mama yoka nini oko yoka ngo patisa kitsa na mutema nazala poso pema nini yanga nazaka mabena bino papa mnakufa na samba kina boka bino bobina libomona 9 mois ngamona mema bino awa ngamona melisa bino ni di frère ya mutu ni lipa ya mutu classe ngai moko de bolati ko ngai moko nini voilà pardon donc ni na bimi yoka na pardon c'est Zami pisanga kimia. Qui? Zami pisanga kimia papa la na kutela la l'église. On m'a dit biso mais vraiment être. Maman la ngai, maman s'il vous plaît. Précis. Sunga maman parce que na moni maman za vraiment tellement émotionné à moni bino toujours rassuré mais toujours maman za trop likolo et ça maman problème ni oyoyo au bengi en émission na que maman za trop monté toujours le kato kitsa même aller mais maman au kitana mais et ça maman vérité nini otindi aya a et là on est bengi ici maman pardon nini pardon maman papa me la rapani yo so la nini papa so la nini yoka ina bana di bala ke mama yoka mama yoka nanu ba famille nga ba kufi yoka nanu na lubumbashi ba so kufi mama yoka yoka mama yoka te mama yoka mama s'il vous plaît mama la ngai yoka inanu yata si CP là pour les la tête c'est si CP là Nana kupalana. Kupalana kukutu kwa kitete. Papa zonga kana sisi. Kana sisi. Kwa kitete.
Maman, yoka na likamu ni bana ba yebisa yo. Koza na paniquer te, soki na noki likamu te. Tracy azole la peut-être ma kambo nga yebisa yo peut-être ils a tellement makasi. Ya ngome peut-être azole mais yoka no nga singi na nokitsa na mutema yoka na Tracy oloba. Zana opena na kimia mama, bota maîtrise mama. Babi mama za mutazara muta maîtrise muta calme. Bota maîtrise mama, muta mama za muta be émotion makasi te. Mama za muto azara na kimia yemta kitsara ndako. Tango ndako zana na trouble. Yoka na notre Tracy nga loba, bongo toyeba soki solution ni noko kwa porter mais mingi tu es awa po tous la solution na problème ou tous en a mais ça problème grave te donc maman bota kimia penza maman to yoka autre sia roloba et ça le problème ya grave te mais yoka na notre sia roloba maman maman Mama limbisa ngai mama limbisa nga pona bengi na biso batebele pona biso problème na zala ngo mama ngai mama sanga pasi mama na mwana yo mama ngai mama le jour là donc kamano ma kole la ikota la yo n'habite ce qu'on se souvenir la les jours là Tom camarade no écoute voix sur la salle maman. Ton va nous pousser dans la chambre. Maman. Maman bonsoir na camarade na. Camarade na tunio. Camarade na tunio que abina. Ce qu'on dit mobile no kufi boy. Et pour na banda. Vous savez nini et il va répondre que comme si tu regardais mon mobile dans la vertu et bimaté donc qui jamais contrarié maman je te dis la vérité maman s'il te plaît kangai c'est ça que tu as fait là ou bien ni et le robin senga yangwana c'est toi le ngolo na katina ngai Tracy. Na mona benga docteur ban ko s'occuper. Non maman. Bon mutuna yo et ça bien dit. Yaya. Maman yo ka. Ana bon. Maman la peki si est Tracy. Vraiment. Monique, il dit pas sur ça en réalité. Ah, dans la tour oui. Maman dans la tour. Et pourquoi mon autre matin maman. Mon tout à fait dans les salons nga mon Tracy na yo ki maman. Et depuis yo ko ni mo répondre camarade no OK. Bon, il y a ça va l'autre. Bon, tu connais la vérité mon côté. Et tu vas dans la réponse. Ah bon? Oui, maman. Ngai. Oui, na monoko ngai. C'est ça ndo kafi na nga? Oh, ndo kafi na nga. Oh, ngai. Maman. Chers amis internautes, ça devient trop dur. Maman Vanana. Monique, s'il vous plaît. Monique, s'il vous plaît. Monique, s'il vous plaît, calme-toi. Chers amis internautes, Tochanon Kimia et puis tout se retrouver juste après. Merci. Oui, chers amis internautes, tout maîtriser plateau Nabiso. Pour l'instant, plateau est un peu maîtrisé. Mais un peu sur la maman pour que Azo maîtrise et surtout bassin est déjà aboué.
ça allait bien été. On est vraiment un peu choqué. Mais ce sont des réalités. Moi et tout ça, l'autre, moi, c'est la vérité. Tracy, ça n'a pas pembe nangai. Maman Nabiso, je pense que Nabaina aussi nga bolimbisi, ya ko exposer au boye, ya ko humilier au boye na miso batu, olimbisa nga vraiment, monter dans la émotion nae, na eba kite ke émotion na yo, et comme ma outi na ba niveau ya ko comme en état yo, vraiment olimbisa biso vraiment to nimi responsabilité nyonso. Mais maman tozara obligé à comme makambo tina suka, tozana choter. Faut to yeba problème en wezani en fait parce que yozo betika ya lobi akaka to bombeli bana makambo wana bombeli bana makambo nini. Est-ce que d'abord c'est vrai que maman mon ka ikota la yo camarade na yo eza makambo so camarade na ya kotala nga auta imsala abinga ngai ke nikolebile to mona na te fa mona na ngai ne seki na obimate na nanda pona mona epikala ayaki tebandi kosolola masolo na zo sona camarade na ngai za masolo ye nyanga kata oya lobite za masolo ya ngai na moninga na ngai za masolo ya bana mikete za masolo mikolo mais ya lobi ke okaki ke obimisa ke komomo ke bobombi makambo ya bana ba yebate bizaki par rapport ya nini parce que ya lobi ka yokaki ngaza so tozaki biso mbala tozaki na yete azaki na couloir ye ayebisanga ye azaki na couloir ayokaki nini ponga na lobaki loti ye loko ayokaki ayebisanga loko ya ayokaki ponga na lobaki lote ngano sola matam oya ye ya famille na ye ya kamana na tuninga ba para na Lubumbashi me baza bien papa utobenga ngai mama na ngai utobenga ngai nazoloba na hote mama vanda na kindoki oyo so lie e pa ya batete la wana vanda kimia oki ngai vanda kimia kindoki oyo so lie olia ngai te ngani na bomba bilo a 9 mois nae ya oloba te poni oloba yo nani yo makozanga papa pesa un secret semaine yoka mama yoka s'il vous plaît tozo luka solution mama kokena ça qui a problème te boza na problème na mito Monique Précia zo confirmer le kamoko o ya bia okaki na mono na Tracy tozo ngile pe mom qu'est-ce que vous assure et certain vraiment que makambo yipsi biso eza sur pour mama lobi ke bando so makambo na bango ba bete masolo yozo lo bate vous assure vraiment que Tracy na bi koza mwana mukete oza déjà mukolo oza déjà au-delà déjà vingtaine vous assure vraiment makambo ya mama zo ba yokaki vraiment mama zo makambo papa et moni tinga et comme à niveau que na ya awa en pleine batu boy ba maman batu bazawa et puis ba pasteur bazawa jamais na ko ya ko sa libosa ba sala nzambe plus jamais et puis na ye mama ngani na ba kiuza mama be et puis yo ndi to vanda ka na yo biso ti to lokoli vérité oyo bombela biso bo sangana papa boyo kana ke vérité boyo biso ti sa vérité ni mama ngamoti no so camarade no tout na yo a tout nya so ke nde mobali no akufi bo vérité nini oboyo ka vérité pour na bana bo salini mama na mnoko no mais ma juger devant Dieu mama singa koko so likam de po bo tanga tina ko c'est un problème ni likam nini nga mwana na ko c'est la mama o ngana yo ka kia ngana oloba na yo mama na toto ngai Tracy yo jour en Monique Azalate non jour en Monique Azalate akendaki école yazana makamba classe yazana makamba milangwa bazalisika mamoto bazandeni mama ngai Tracy wakina kwiti mama ngai na boti biloko nyonso et de po botanga tisa so normalité so normalité nebi basala vie ya milangwa te mama oyebi nga bien na zalaka et nga c'est dona vie na nga mina maman etali ya nzambe jamais pe na ko koso maman oyebi nga na vie de prière na ndako ka nga nem na prière mama siko nga bando ko silo makambo po na nzambe na nga wapi osambisa mama na yo mama na sambu isi yote ezake na ba ka vérité oyebi mitema na bango na kati mitema na bato bavanda oyebi yango oyebi mitema na bango na yebi bango yo ovandisa bango yo ovandisa liboso na bango na yebi bango na yebi bango naza problème na yo ovandisa batata mi bango na mama mi bango na yebi bango na ba sheke na sima kuna na ba pomba ba ovandisa na yebi bango na bango ba mibali na yo Maman, s'il vous plaît, maman. Nabi que vous êtes au matin, mais tout cela non na kimia, tout cela na famille. Bateau ba vandia wa, baza bande konayo. Tous habitants sur ba congolais.
toza ba congolais so biolanda ba lignée na bango mona ke toza ka bandeko baza ba étranger tenga pe yoka mama basali nzambe baza tosata basali nzambe et ça le sait c'est bien d'accord pour na mama pour na yo mama tu penses que onyo so trisia lobia eza lokuta oyebi loroté c'est ça aussi eza na secret moko te oyo bombela bana na bino oyo ti mobile na koti na sa ça nango te oyo 9 mois lokola ye o pe 9 mois lokola ye ya meli atiki ya melaki koto atiki ye ayi alokoti ya koto ya meli atiki esenga ba misusu baya po papa kufaki so akufaki te nde ya kotelema talo balangai papa na minga lobate tena sa koto so docteur azabo benga ngata attention. Chers amis internautes, nous nous retrouvons dans une situation un peu difficile. Koto Tricia ici sur que Maman Lobaki, que secret mo ya bana. Si on avait même cette occasion, on pouvait même chercher Maman Colonel. Oyo ya muninga na peut-être il pouvait nous en dire plus. Malheureusement, to joie qui contact na été parce que yo lobi likambo oyo Lobaki, kolobi ke oyo Tricia Lobaki za bongote. Et troisième personne fallait à la peau toyeba ko trancher mazati. Donc nous sommes dans l'équation, on a évité maman a voté pour ça il y a très ça grandeur na ngala lundi mais na bien il y a des choses omoni c'est trop et na sobate na ki ko binga mama na ngai et pour na sambu c'est liboso bate belé na mai na za sobate mama boti ngai ayebi comportement na nga mama et na sali ngo pour na sentiment te mama omoi mama omoni lelo so ebisinga vérité bobombela bisote mama et non par non ndima nga Tracy na ko mona ata na l'église qui n'a pas de so lelo ebisinga vérité. Tracy, yo mutu yaki na mission là-bas, Tracy. Non, pour faire la tête comme dit mi kana kufa. Que maman a bombela nga vérité inga na ja mkono. Et na koli déjà maman ko bombela nga vérité te. Maman nga na moi ça liboso. Akuvanta nga isa nga vérité. Qu'est-ce que ça degré ya likambango? Et na mutu nous besoin maîtrise pour na bi liloba. Et tellement maman bombia nga boyisa nga vérité. Na bi vérité na te nini. Et peut-être maman alingara sa biso mabe na ebité. Mais tellement bombi vérité na nga na prophète na ki komi bien mi kana kufa. Et non senga Tracy s'il vous plaît. Tracy s'il vous plaît. S'il vous plaît maman, s'il vous plaît. S'il vous plaît, te maman. Tu es à te pour baba nomi boma, s'il vous plaît. Tu es à te pour baba nomi boma. Te maman. Te maman, tu na nima ki une émission oyo, tu na bengi sibino eza poto loka solution ya malam. Muta romi boma azate Tracy vanda, yo mto benga nga émission pour binga na sisi olo bate Tracy. Te nanu nga na sisi olo bate. Vanda na Tracy. Vanda na s'il vous plaît. Maman na ina solano mukie. Basala nzambe basala mezana solano mukie. Te yokana solano mukie maman. Omoni situation to na awa. Ce qui est aussi beaucoup de problèmes au bout, mais ici sopani trop on a souci maté, hein? Bano baza bano bormi balé, moi quand le bika okaki yo ozolo bamakamo boy, vous mettez bana secret. Na niveau moi na comme déjà au lobake a commis ça mabe. Moni ayeki nango awa wa poye ba solution. Mais ce qui yo kanyi mutema parce que azo insister ka yokaki. Yokate azo insister ka yokaki likambo. Mais ce cas où insiste maman, aza au-delà de vingtaine, aza li bomate ayokaki. Ce qui dit comme vous avez dit maman, yebsa moi na vérité. Peut-être bosso ba sala nzambe, to rose solution to yeba. C'est quoi les problèmes et puis to lukara ki miananyo sur bima ah maman qui met et Rolanda libota na bino maman. Donc tout solo là on peut na kimia maman ce qui likambuza en tout cas nenge Tracy azoloba moi j'ai compris que maman likambuzali na limite que Tracy akoyi ko lo mama et puis maman na ko kitisa ote na yebi moi makambo etali santé maman ce qui ba masube bimi na nzoto enyi déjà oloba ke likambu moko boye ozo reconnaître ngo adrénaline na yo eza komata de dégager makambo sur maman. Moi je pense que maman likambuzali oyo zo bomba yebsa bango kamango soki eza nini
motema pasi yaya nakoka te obala na ngai yaya si maman bon ni moi bana na yo mama to boite biso bana baza po se bandeka secret bana na yo to yebi ke bango so bana na yo mais baye baka secret na sola tala basala nzambe makila na ngai mama to yebi ke makila na yo muta boya ngo azate papa basala nzambe bolimbisanga bandeko nanga basi bolimbisanga bandeko na bino basala nzambe na bandeko na bino basamela mpona ngai nazwa kimela motema bango nyonso bavandi aso na lobai mabe bolimbisanga bosa bandeko na ngai naza ne baproblème na famille na ngai me mwana na ngai mwana nga suka bima banda nasola na baninga na ngai bazawa nasola na bango yazaka motema mokusa okoka te te yayebimeza makambo pardon maman nga na boya kozanga mabe te esa eloko te oza mwana mokiba po yatrese osupporte te oza makila na ngai naboyi na ngai te mama nga na bima nayeba te oyebiki nalingako mingi mama alingako oyeke mama alingako mingi par rapport ya yatrese makambo nasalelaka oyatrese ayebi yango te yo oyebi makambo songa biloko mosusu nasalelaka yo yatrese ayebi te babongo napesa te mama nga nobima te nobima te nozala awa moniki opesaki na facile alendo lobi yango ya makambo oyo osala moningo osalelanga te namona o normal eponga nzambe asalelanga nyonso nasengaka wakaleki no te obatela leki na yo bokola leki na yo enga mona simbaki moto akufa awaza te bana na yo bango nyonso bango mibale baza bana na yo oza mwana ngai yaya azala libanda naswana na bakolo bazali awo eza eloko ya grave te yatrese aza yaya te aza yaya bien sûr maman Nangaï, avec tout le respect que je vous dois, je pense que Monique a dans la moins raison. La situation est au commis, Monique a l'ingane au bimate parce que la situation est concernée bango, basant la possibilité de secret. Oh, et il y a une émission là. Papa, non maman, nazo ngalisa yango te. Mais nabi que la situation moïsa makasi trop y en a bi que na minute oyo to forcer Monica bimate mais to bi que situation ndenge kendeli il faut kaka vérité ça là na éviter ceux qui tressent le beaucoup soutenir maman que Monica bima papa ngani na bona moi ka Monica bimel banda te ce qui est vérité ça que ngana Monica photo yo kango et puis to ngande ko lo baba ki ke bana na ngawana ba otika ko yeba vérité te ba mi ba kati bazana ti ba kola c'est que ça le problème na ngana Monica fa yebisa biso mbana Monica mal banda te Monica face à ses places nga pena za ses places pona yo kango solo ah oui ozo se ngana pourquoi bana ngai papa journaliste nazoloba liboso bana ngai liboso bandeko na ngai bazawa liboso basala nzambe olimbisa ngai ya tresi olimbisa ngai naza mama na ngai oza mwana ngai liboso oza mama na ngai yo ndi mama na ngai mwana nga mibale epe mwana nga suka yaya olimbisa ngai yaya mama tolinga ko makasi oyebi déjà que tolinga ko donc nzambe eloko boye komela nga po nini po nini eloko boye koyela ngai mama eloko nini so ba yaya za mwana ngai za mwana ngai yaya za mwana ngai yaya limbisa ngai olimbisa ngai mama to bandeko na ngai basi bapaster na ngai
bolimbisa ngai bosunganga na mabondeli ezaki tantine moko azalaki mwasi ya soda batindaki mobali na ye na mutation atikalaki na mwana na ye ya 3 mois kotika na mwana 3 mois wana le mobali akendaki amonaki kende mobali akeya kohumela ya kokoka te en tout cas akokaki te azongaki mpa na bango na bebe na ye ya 3 mois leka azongi na bebe na ye ya 3 mois na kati ya lopango na bango ezalaki na locataire na bango moko azalaki wana azalaki marié bokobokola mwana bébé ya moi fille wana ekoma na 6 mois et puis locataire na bango pas azalaki marié azalaki na mwasi na ye mwasi wana azalaki na zemi mwasi wana keko bota abotaki mwana ekokufa mama na ye mama akufi atiki mwana ngapi nazalaki wana et puis nani tonton wana azalaki kosolola na bapapa ya lupango na biso et papa na biso bien azosona papa na biso bien tantine na lupango wana bon namoni papa wana kolo lupango wana le mwasi wana kebota tiki mwana akufi mwana tikali papa lopempusi azobokola mwana wana siko tantine wana mobile nakendaki soki na basoda asaki na mwana kokisa 6 mois ayeko tala ndenge mobile wana zo souffrir na mwana et puis tonton wana akufila ki mwasi abenge ba famille ya mwasi na ye ba ko soutenir ye pona mwana baboyaki balobi abala mwana bango te bakosimba mwana wana te basundolele na mwana pe bayebi ete kotala papa ya lupango wana papa lupango wana atali amoni fille na ngape ayina mwana aza mwana bébé na ndenge mwa mobali azo souffrir na bébé wana yepele kwa mwana ko 6 mois na bébé ya 3 mois wana akoki azaka même aza capable ko melisa pe bébé wana ya 3 mois wana libele papa ko lolo pango ya ba fille wana o ayina mwana ni ya 6 mois akike ko solo na papa ya mwana ya 3 mois ayebisi ate mwana na ngai aye moi yabi tantine moko aye azawana ana mwana ya 6 mois est-ce que ko aider yo akoki ko sunga pona mwana soka melisi mwana na yo libele te mwana so mela libele te abebaka ndenge papa lupango sola kina garçon wana ndimaki baiko benga fille wana aye abandi ko melisa atuka basola ki bien bakoma ki bien famille aobokola pe bébé wana msusa mwasi akompi ko melisa libele atuka ndenga modèle bakoma ko memana azwa ki bébé wana ya 3 mois asangisi na bébé wana ya 6 mois bakoma ki bomoko po mutu aya ube mutu alibanda mutu ya nzela baye bisayo ke mwana na akufeli mama mwana wana ya ebietete yonde mutanda kunde foloba po ba comprendre que asa bébé na été même ba koma ki mapasa eloko ezanga kaka ba pesa kaka timbana njuzi alors ndeke mwana mwasi wana mama ya bébé ya 6 mois nde ba koma ko mana papa ya bébé ya 3 mois nde ba koma ko memena parce que papa kololo pango amona kiango ekomi bien te akomi kosa bakomi koloba po papa ya 3 mois na mama ya bébé ya 6 mois bakoma ki déjà mwasi na mobali asaki nini po babokola bana wana bia bakoma ki antuka bomoko penza idekutu ya mwasi oyo akufa ezalaki lisusu te po akutalenga mutu oyo azobokola bébé ya 3 mois koleka même mama na ye oyo akufaki siko bapara oyo bakolo pango ya ba fille wana ya bébé ya 6 mois bamoni mwa ete bakomi kosa neti bayima tuka bakomi kotsa banpanzi likolo bamona ki babebisa bolingo na bango babebisa na mitu ya bana esengaki mama ya 6 mois na bébé ya 3 mois et na papa ya bébé ya 3 mois baluka nzela bakima le bayiko raisonner ki bakoko kima wapi po bazala bien bana bango bazala bien et ko senga bayiko kima Kishasa Kima Kishasa mama ya 6 mois na papa ya 3 mois kima Kishasa balukesika moko bavandi baboko bana na bango en tout cas garçon wana ya bébé ya 3 mois abundaki azwaki vie na mutu ya mama ya bébé ya 6 mois ndenge salaki po asangisa bana wana bazala bien bana omwa msuso ati oya liboso wana ya 6 mois akomaki na 23 ans oyo ya 3 mois akoma ina 20 ans akoma ina 20 ans basanga na comprendre moi il y a 6 mois comme on a 23 ans il y a 20 ans comme il y a 3 mois tu comprends hein oyo ya 6 mois donc ba changer ki bango âge ba changer bon 6 mois de mois na liboso te ya fille c'est on a le c'est que ba modifier ki bango âge parce que faut pas à âge mon corps hein c'est que modifier qui bon âge t'es 6 mois 23 ans oh il y a 3 mois 20 ans
Quand tu l'obité, c'est que bah modifier qui âge. Parents bah modifier qui âge wana. Oui. Oui. Mais si quoi bana rapport ba sala ki bontra zo beta li solo ele kana kata lupango ya ba parents na ngai landa ngai ya bien moté ngai ko fanda ko loba na miso batu ay bien moté za umana utina libumu na ngai ya ebi solo te azana ebi basala nzambe basala nzambe ta osesa ba jeter ba yebi nzambe pesa laxi bango o isa kati na ngala zoloba nzambe sa laxi bango bakoloba. Parce que si tu as maman, bana ba ki awa na ebite suki peut-être olinde o trouble biso mamuke parce que bana ba beti masolo ke o yibisa bango vérité o yo bombela bango mo beti so masolo ba lubumbashi bana ba 3 mois bana ba 6 mois jusque là donc o meke pe ko trouble biso mamuke maman ne ba olanda ngai to kende na suki wana papa na suki wana mais yo biso so le roté maman bana 6 mois bana 3 mois papa naloba nini papa boli naloba nini desi ozando kafi na nga mama yote mutoso sa s'il vous plaît maman s'il vous plaît to combien déjà ko évoluer déjà bien yo ne trouble biso mke maman au trouble biso vraiment moi na 6 mois moi na 3 mois ezaba solo maman s'il te plaît Navani si basala nzamba ate pona bana osala baje aw. Tantine wana la ba ikishasa na papa ya bébé ya 3 mois wana. Na tika 3 mois pour moi na ngoko ça déjà 20 ans. Pour ndi bakumbana pour na batu ba comprendre. Bébé ya 3 mois wana. Papa wana ya bébé ya 3 mois comme qui na fille. En tout cas amona ki modèle bakumbani na mama ya bébé ya 6 mois wana. Modèle bakomela ki non. C'est un qui kake balata pété na musapi et puis maman ya bébé à 6 mois boya ki pété na musapi lingaka bavanda basangana babokola kabana bahunde bazala ki wana to koma ki bien ndaku bien en tout cas po ba yebisoke fille wana nda bota mwana wana te papa wana azam papa ya bébé à 6 mois te bandinene fo bakota na ndaku babeta masolongo soki te oyeba te bébé à 6 mois wana bébé à 6 mois wana nzambe ta motema na kimia bébé à 6 mois wana azali bébé oyo moi si wana Zangai. Maman. Non. Maman. Maman. Papa. Maman. Pardon, maman. Zangai. Oh. Oh. Maman. Pardon. Pour toi-même, maman. Maman. Non. Maman. Maman, s'il te plaît. Jésus! Maman. Maman, maman nangai bébé toi moi yo bébé si moi na yo bébé maman na yo bébé pote yo kufaki ya ya nga na maman na maman na ya ya trasi no maman il s'en va faire maman laisse-moi maman c'est la maman pour la yo Vous
chers amis internautes, je pense que situation, on a compris ça, c'est une situation très délicate. Même moi, je ne pensais pas que Ezagi Marambuyabana, tout ça. Alors, bref, maman Nabiso Nambali Nae, Bazagi Nabana. Donc, moi, Tracy, il y a moi si, Yé, Azamouana ya Mobali, et Monique, Azamouana Mobali. Donc, vérité, on a bombé la Ibiso, conseiller, tous en a maman, tous en a pasteur, tous en a jeune fille. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Yaya, Yoka, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nani, Monique, s'il vous plaît, tous en moi maîtrise. Tous en moi maîtrise. Maman, obimisi de la vérité, ou est-ce qui est plus important pour nous, c'est comme sa vérité. Vérité, c'est bimi, soit kimia, basala nzambe, yoka kasiba, basala nzambe basunga biso. Bozwa kimia. S'il vous plaît, Monique, je maîtrise Yaya. Maman, besoin maîtrise. Pasteur, je ne sais pas, maman Abisso, avocat, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la situation? Maman avocat. Vraiment merci, mais je manque de mots. C'est choquant. C'est pas facile. Mais ce que je peux dire, vraiment je commence par féliciter la maman. Vraiment maman, que Dieu te bénisse. C'est rare de femmes. Parce que je vis, parce que moi-même comme je suis victime de marâtre. Comment nous étions maltraités, mal aimés. Mais néanmoins en toi, j'ai trouvé une cœur d'une mère. Que Dieu te bénisse. Quant à toi, Tracy, comme conseil, si tu as entendu quelque chose et que tu n'as pas compris, il ne faut pas exposer vite ta famille. Tu vois maintenant cette catastrophe, désastre que tu as voulu créer. C'est anormal, ma fille. Il faut avoir une cœur comme ta maman. Hein? Il ne faut pas aller vite en besogne sans connaître quelque chose. Et aujourd'hui, comme tu connais la vérité, c'est que tu voudrais. La petite sœur, Monique, et tes apaisements, c'est votre maman. Considère la maman. Vraiment, elle vous aime. Que Dieu vous bénisse, je manque le mot. Merci. Merci beaucoup. La parole, na otozo mona lelo. Pour n'angape ndenge mama avocate alobi. Na pesi mama oyo abateli bana oyo. Na papa oyo lelo azana se ya mabele. Babombi sekele. Abateli Tracy. Abateli mama abateli Monique. En tout cas, ezali rare. Kokuta na penza na bafaye ndenge wana. Soki eza bafaye mususu bakobanda opotana mobali akobanda olobake oyo aza mwana na ngai te mwasi pe alobi oyo aza mwana na ngai te tolobake trouble lingaki ebanda kozala na kati na famille wana et puis bana pe bakobanda babandaki kobana oyebake lelo oyo likambo tozali botofandi boye oyo azalaka papa na ngai te oyo aza mama na ngai te mais bango babombaki secret wana bango wana ti ndenge papa akei kokufa mama pe atikali na bana ba atikali ata koloba ata secret wana te. En tout cas nzambe alikolo ayeba ko protéger mama oyo na bana conseil nga na kopesa na bana ndenge bozalaki soudé na mama na bino eza neloko moko te ko kabola bino na mama oyo ata bakomi ndenge nini ata batu baye baluki ko kabola bino na ye bokoki jamais kotika mama oyo pe azala kaka ke papa wakufa azaki papa na ye nde eloko na ngai maloba na ngai suka nzambe alikolo ayeba kobatela. La parole na ko adresser mingi na Monique n'a peut azaka courage vraiment
affection maman pesa qui est à santé que azam maman na été azalaka na courage donc amour ya va na maman bien quel que soit ba ta commentaire na degré comme nini azala na maman ka bien on a lubaka yango wana merci. Merci pour la parole. Yalboso natondi nzambe pour circonstances nyonso biso tokumisa kakae na tondi botondi en fait toloba chaque fois que tant to pesa ka conseil non seulement pour na baoli kambe komeli bango na ba ope bazolanda biso baza pe na ba problème ba bombi il faut que za na mutema ya kobimisa. En fait bien que yana badage bolobara que toute vérité n'est pas bonne à dire et pas en nzambe vérité nyonso eza bien pour na koloba. Et pas ya batunde eza bonté mais pas nzambe eza bien kobimisa eza na mutema no pose à la l'aise. Na pamboli libota oyo na pamboli bango lisusu na pamboli pe bino pe baye boyebi importance abana na pamboli bino baye boyebi ko sangisa bana pona likambi ya mama oyo vraiment nzambe achai maboko pona ya bana oyo donc na munoko nanga nazobimisa bénédiction kolobake bana oba bala po ba soutenir mama na bango bazala basio bakozala modèle na vie na bango bazala basio oyo bakozala yesengo kozipa trou oyo ba papa na bango ba tika ki pona tina vie ya mama oyo pesinga esengo mingi komona makambo boye ko salema bana na nzambe likamba boye salemi eza pe pasi na bonzoto boye po tolingi bana mingi likambo moi sur asali ba mama obozola ndabiso bino pe bosala yango kosala yango kobomba secrète me koyeba kosangisa bana les soins tirés za kosangisa bana kolakisa faste ke o aza mwana ya B o aza mwana ya Z ceux qui bozola kisa ba face wana yango lelo tozomona tomoni libota ya Ismaël na Isaac nyonso wana parce que ba face ya Agar ezaki mususu ba face ya Sarah ezaki mususu ndelo esalaki ke tomona mbuma ya ba juif na ba arabe lelo oyo ya bana Ismaël na bana Isaac boye ba kosangisa bana oyo bazo reconnaître que oyo baza ba vrai parent na ngai bo intoxiquer bango soki mukete na ba yidwe ko sala ke kabula bango parce que na minute oyo à part ko sangisa bango loko ni subo ko sala à part ko pesa bango toli baza ensemble lelo ni subo ko sala moi so yo tozo encourager pourquoi asa ila kibo mama et na landi expression ya mwana lobi kutu mamoza ko salela ye makambu koleka kutu na ngai donc mwana o ya boti kutu ami pesa ki na ye vraiment te mais apesa affection na mwana o ya zaki mwana ko bokola oh non likambo ete ya bino eza azarte likambo bo salemi eza azarte ki yaki na vérité en face kambe même moyebi ndenge zalaka ko pasola bibon et ça la toujours passe eza bibon ba pasoli mais après kimi kokota biso ba passer tout tika raté totika la na sima mission pona kolandela libota oyo daeza libota oyo il faut to soutenir bango mingi na ba prière pour Satan ceux qui vérité bimia profita ko kota na sima vérité pour ça la opération na ye alors biso to profiter pe ko sala musala nzambe pour Satan zala na profiter na sima ya vérité oyo parce que akoyi koluka be bisa mutema ya mwana na biso oyo mususu bozomona donc biso ko église il faut toujours la responsabilité à encadrer bango afin que bazala toujours na bolingo wana donc pona lelo vraiment eza conseil mo émotion conseil sengo merci mingi bande ko nga baza ko compléter pona mususu nzamba pambola bino. Merci beaucoup pour la parole pona likambo yo ezwami kati na biso esa pasi en tant que basali na nzambe makomi na nzambe elobi eza clair na mukanda Ecclésiaste chapitre 3 obandi na premier verset okitati na 15e verset balobi nini kuna il y a un temps pour tout na libota oyo mama na papa ndenge basanganaki ta ya bolingo ezalaki il a fallu na kati ya bolingo wana balakisa mwana omoni mwana oyo ezaboye mama na yo yeyo oyo papa na yo te mais na bolingo nyonso premier zo poser na kati ya bana nzambu pa na kati ya société congolaise anine kozala mobote zanine ce n'est pas kobota ka biologiquement te un parent c'est la personne qui sait prendre la responsabilité ya kobokola mwana mama na biso nenga sali musala malam oyo nzamba pambola ye mais il a fallu na papa tango azalaki en vie bazwa ta na kimia nyonso ndenge balakisi bato ya boboto bazwa ta ya koexpliquer bana na kimia nyonso ke ebota atmosphère yeko bota lelo atmosphère eboti lelo ezali bien te
or pas il a fallu ba préparer moral ya bana papa non omoni mwana papa na yo boete oyo mama na yo teme na ndenge bakulisha wana bolingo wana nzamba niaza kakati na bango na ndenge komeli nzamba wana kozaka kakati na bango to sendika mwana Monique bolingo na ye elongwate affection netika la ka pa mama quel que soit akoyeba libota ya mama na ye oya bota biologiquement mais affection na ezamini na oya kolisiye oyo pe quel que soit que papa na ya kenda na armée na kisoda na ye kuna mais affection na ezamini na oya bokoliye papa eza oya kolisiyo atangise classe nzambe aza na bango bomoko eza kati na bango biso basana nzambe tokotika bango te tobondela pona bango unité zo kati na bango mama abatela bana oyo malamu quel que soit makambo yo komeme amikisa ke pa bana azongisa ka bomoko mais biso basana nzambe tokotika bango te kocha wana mabonde. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que Bélé basi balobi pour la tina yako ya libota oyo. Elo ngana lina bakisa so makambo boizali ko bima. Peut-être des enseignements moko ezo projeté na mutu moko akolanda yango o azo vivre la même situation. C'est pour vous dire que les loso qui tobenga basali na nzambe, moi personnellement eza na ba couple oyo ya lolenge oyo ya kokora na maboko ya batu mususu. Ok, na conséquence na yango, bien sûr, conséquence na ngai eza positif. Ya koki mele pa ya nzambe. Le problème est que nous sommes comme la kabiso na vie, c'est tout un enseignement. O était ya pas seulement batu baza concerné, mais mutu nyonso o azolanda, batu nyonso bakozala pembe ya couple oyo était ya biso malamu. Parce que maman oyo aza maman moko aza exemplaire. Bien sûr, moi ba faille amike par rapport à la vérité ko bomba, c'était pour protéger aussi les enfants. De part et d'autre. Parce que peut-être ceux qui bana oyo baye bakango avant, balinga na te. Balinga ba kotsa nga papa nanga, o pe nga maman nanga, il nge créer problème. De part et d'autre, to monike ba kolisi bana malamu. Ceux qui otali bango na kokona na bango, baza na bolingo. Moi to négocier bango ezati. Nazo fortifier maman, zala na bolingo o zala kinango, o zala nango pak. Na senga na sœur Monique. Zala taché na maman na yo, de part et d'autre, so ebi vérité. Vérité koko blessure ote, mais sauf vérité, il faut fortifier le sous. Otala bolamu ya maman oyo, a sepela ki komeli so libele. Tala na ya mwe, peut-être ba mususu bakwana ba maman mela libele te. Peut-être maman aboti yo libele vimbi, moyo melango ezate me okoli. Mais oya sepeli ko pesa yo bilei. Zala na bolingo na mama wana kolungola ba rien penser koko yiro na suka. Zala ya ukangamana ndekono ya mwasi. Boza mapasa bien sûr, mais parce que boza na kati na bolingo wana. Bino bato azolanda biso, yo mutozo maltraité bana ya bambanda. To bana ya mibali. Zala na conscience ya malamu, bozongela bolingo solo oyo bazo senga biso na kati na Bible. O na moni mama otiko sale lango tika ete nzambe apambola bango tokozala tango nyonso sima na bango pona kopesa bango conseil pona kobondela pona bango pona ko soutenir bango pona kozala pembeni na bango po o nyonso ekotikati na bango elungwa nzambe apambola bino nyonso bazolanda biso boko tan exemple oyo. Oui, merci cher pasteur, cher conseiller. Monique, je pense que vous en avez pas si nazo s'adresser mingi na yo parce que émission oyo to yo comprendre que yo nous qui concerné émission oyo Monique ozan la passe ya ko apprendre lelo que maman oyo yebi que maman na yo yete mutu amema ki 9 mois album assuré ka kokola na mais na 9 mois album ezaki yete Monique ba passer ba petit conseil mais est-ce que de ton côté okoki ko sala lokola ke eloko ezalaki te ki o considérer maman oyo atikala kaka maman no pona libela. Maman. Ba pasteur ba pesi conseil rôle binini Monique. Ba pasteur ba utale sunula. No kokate. Motema pasi. Chers amis internautes, je pense que l'émission Nabiso Commune à Souka, c'est de l'émotion, mais ce qui était plus important, c'est la vérité que Monique
Azali mwana ya papa et Tracy mwana ya papa ya maman totikali na ba pasteur pour to conseiller to édifier famille na pesi merci na maman Sarah Mutu Azamani aza esthéticienne na Totena mwana na pesi merci na Kumu wa pape monter ma mère rêvée na pesi merci na ngana mon vieux Clara de Bruxelles de mon vieux ambassadeur Remo Singa na Suisse wana na moni na bosanité bandeko tout botali biso na moni merci na soutien à maman la fraise Kakema na Canada, merci na maman Esther Jeanne na États-Unis et puis maman Nabiso Odette Mouika na Belgique, sans oublier facile à garer la sucre poupée Barbie la métallique maman bonheur merci na bandeko tout par esa au cameraman assuré to tikali na bandeko na biso awa to mais aussi sa situation yo et puis to pesa mino compte rendu na ba émission ko ya merci bye.